Mbote bandiam DGDT fait mafuta sikisani nga bino la grande dame kande bozo komona bandeko Bercy mwana en l'armée. Ah oui ah ndako to pa appartement o ba musicien ya héritier Wata. Babane kovanda ko louer na France ezwi moto appartement ezwi moto ndenge boza komona moto ekopela kuna bandeko babimi bino boyebika soki incendie ezali donc babimi na kolela ndeko mobali oyo bozomona akolela disant ke mbongo apasi master mbongo apasi certainement mbongo eza ebele na ndimi te ezalaki 100 € oyo mwana mobali aolela ti abimisa mai ya misu certainement mbongo ezalaki ebele agangi aleli alobi mbongo apasi master mbongo apasi azolela. Courage mon frère, la vie est précieuse. Mbongo mutu alukaka mbongo elukaka mutu te ou encore mbongo esombaka mutu te mais mutu akoluka mbongo kaka ndenge okangisaki yango oui c'est vrai na pasi okozwa pe kaka lisusu. Les amis, ça fait très mal hein komona mwana mobali azolela. Vous savez quand une femme pleure c'est normal parce que biso basi tolelaka na biso moi ça lelaka na ye mais lorsqu'un homme verse des larmes les amis et ça fait vraiment pitié hein et ça la moi d'émotion mo boy donc c'est clair que mbongo wana ezalaki ebele c'est clair que mbongo wana ezalaki ebele ngoyao boyebi so elikama ekoyi baréflexion bamakanisi eyaka na nsima nga mona mituni na milobeli mais neti ezalaki mbongo ntango bayoki makelele keyindi wana moyen ya kozwa ngo kokotisa ngo na poche abima nango ezalaki te ou soit certainement azali libanda ekozala azalaki libanda aye moto si epelaki immeuble moya kota ezalaki te mais likama mpe ntango eyaka bamakanisi ekoma koya après yo ozowela na bomoi na yo okoki mpe nakende kobimisa mbongo donc nyonso makambo bandeko au fait moi personnellement naye natiela bino image oyo po topartage mawa na ndeko nous compatissons avec lui et puis je vais aussi profiter pour encourager tous ceux qui ont perdu l'air bien l'argent tio son de ma voix mikolo na mona molimo osala bémission en français ya bando bolimbisa ngai avant je faisais ça et émission bilingue ou encore en français mais ndeko moko a se plaignant bon j'ai compris que bato mangala nde bato balandanga mingi bon na la chaîne mosusu oyo naolinga na osala émission en français mais bon ekufeli te nayebi te molimo français ekangai ngai ya makasi awa ok d'accord tokende kaka nalingaki naloba na encourager motu moko operdre mbongo operdre babien operdre biloko et na bacirconstance moko boye mais le fait que oza na souffle de vie pambola nzambe la vie est précieuse la vie est sacrée vie eleki nyonso makomi ezoloba pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire ntango wana pema na bomoi c'est possible tout est possible mama papa tu as perdu makambo moko ya motuya to biloko moko ya valeur ya yo na bacirconstance moko songolo pakala mpe na baraison moko songolo pakala moi je te dirais kumisa nzambe ye nde mopesi apourvoyer acapable akopesa mpe akozongisa nakani susu lisolo ya job aperda nyonso sauf rien elikolo nango maladi abelakwaka yeke mokolo akonda onde elika mosusu akokwanza ye nyonso bamasa bakima ye certainement banda kolumba na solo na mwasi kutu aboyi alobi neti afinganoka nzambe bango parce que y a plus d'espérance y a plus d'espoir yo moto ndenge nini tala modele okomi job alobi soki nzete oyo bakati ezolikiake ebota souffleur ebonga moto naondimake mon rédempteur est vivant et s'élèvera les derniers mon frère ma sœur tu as tout perdu na bacirconstances songolo pakala ton rédempteur est vivant nzambe ana bomoi yango bomoni nous conseillons aux gens toyebisaka bato bondimela yesu pourquoi parce que on a l'expérience avec ce dieu moi qui vous parle nije soki yesu te nde toyebana te nde olandaka chaîne oyo te parce que toleki banzela oyo tokoka kozala bomoi te tokutani na bamakambo oyo tokovivre te mais c'est grâce à Jésus yango moni à chaque fois nayaka ata so tokopete pétage tokoseka tokoloba tokosala songisongi toya bato tokoki mpe kobeta libaku toya parfait te mpo namona bato mosusu na bareproche boza koloba boye boza kosala boye komba nzambe mpe na monoko bongo totanga komba nani ka ya nzambe ti totanga komba satana jaja totanga komba satana ka ya nzambe ye moto akosala tozala on est humain toko faute toi na biso bato mais ce qui est vrai conscience eyebi ke nzambe nde
Donc, on ne peut que servir Dieu. On ne peut que servir ce Jésus. Les amis en Christ, nyonso bungisa tu vas récupérer. Yo ndimela Yesu te yaya, ndimela ye, au garantir yo vie pe nyonso. Mama tio son de ma voix au sambelaka peut-être ba problème et kokomela yo to ekomela yo au perdant nyonso neti ndeko na biso o continuer kolikia et simba nzamba azali. Nous compatissons avec ses bien-aimés, bomoni kanda zolela na bercy mwana aza kolela mbongo ya pasi naokeli mwana mobali mawe et c'est ça même la cause oyo etindi ngai na kosala video naoki pasi ndenge aolela mwana mobali aolela ça fait très mal hein? Courage à lui. Nzamba azala na ye, nzambe apambola ye, nzambe azongisela ye. Il est musicien, ce qui est vrai. Nayebi ke Congolais tozala na mabe na biso, mais Congolais aza motema malamu bandeko na ngai na bamakambo misusu. Ba-Congolais mabe baza me ya malamu bazalaka pe. Et le fait qu'il est musicien, bato bele balinga héritier, bato bele pe balingaka ye bondimelanga. En tout cas, moi basan ezanga te. Malgré ba réalité yango mais kolela o ndeko aleli epesi pasi. Et bandeko tomona vidéo moko plus ou moins 3 ans passé à etambola na ba réseaux sociaux ya tata moko azala na Angleterre bakende ba refoulé bakende anzela France Angleterre France tata nazo koganga na kati ya avion ba Congolais basomba makambo wana zonga soude inda na kati ya mais pilote alobi na kodekole te parce que eza insécurité bandeko inda bandeko tomona ba image wana ba Congolais ba indisa ba mindele bakoma rouge mindele bakoma rouge bakitisa tata wana avion ekenda te boyebi eloko ni eleka ntango bakitisi ye bato bazalaki na kati avion parce que bato balobi non na ye tokokende te makelele donc ils étaient obligés ya kokitisa tata wana bazongisa ye Angleterre anoza na Liverpool nayebi te sukela ye ndeni mais certainement tata wana avanda na ye na mboko ntango akiti les amis non émis de compassion bandeko bakongole baobimisa bambongo na bapoche baopesa ye master zwa 20 €, master zwa 10, master zwa 30 bato bomona baimage wana bapesi ye bacomprendre ke non ndeko wana pasi talaka mokanda eza te epuis ekomi su barefoule ye donc c'est ke ana eloko te bapesi ye bambongo comme ça akangisa ameka ta kobundaka ndenge mpo ntango ezalelaka les amis bakabela ye mbongo na aéroport tomona baimage wana c'est ça bakongola mitema malamu bazalaka ndeko na biso ndenge aleli oyo naza sire certain surtout bato bazalaka na bango balingaka bango bakozanga te mpenza kolukela ye mwa 10 mwa 20 mwa 30 mwa 40 mwa 100 et boss ou encore président na bango pe héritier certainement akosala quelque chose parce que omona ndeko mobali aolela boye ça fait trop mal aolela mbongo apasi master mbongo apasi donc mbongo na ye ezalaki na kati ya immeuble ou encore appartement eziki ça fait très mal. Courage frérot et on est ensemble, la vie est précieuse bandeko oyo bozo ko se faire des soucis parce que mbongo au perda mobali akima yo ou encore tu as perdu ba bien ozaki na entreprise no ekanga matala vie eleki nyonso monde basouci ozosala wana ekomati batension kokufa okei et pourtant pendant que tu as envie c'est possible de tout reprendre ou reconstruire pe vie mosusu ya sika po ozwi au-delà bible ezoloba Job ntango ase ressaisir azwi conscience nzambe apambola azongisele au-delà oyo aperdaki ntango nzambe aye agangeli ye parce que akoma epu moto abasusi malgré azali moto afoi nzambe ayebisi ye sikoyo yo olakisa nini do yo mpenza ozokanisa yo ndenge oza wana yo nde nzambe ngai nakomi moto nzambe agangeli Job ntango Job ase ressaisir alobi na nzambe je reconnais que tu peux tout mpo nzambe ayaki ateyi ye Job azongi giga Bible zoloba à reconnaître mon en nzambe à se ressaisir à telemi mama telema papa telema tu as perdu oui ça fait partie de la vie tam so nzambe ngate ayo eloko moko na nzela ya o perdre wana reprends l'espoir vie eleki nyonso tala popola makolo popola maboko okoyaki otelemi popola ozwa mbongo ekufeli te makasi na nzoto eza nano makili ezotambola na nzoto age mpe eza nano mwasi abenganaki otia tout perdu ekufeli te ozwa mwasi mosusu ozwa mobali mosusu kobota lisusu mwana akufaki to mpe bana ekufeli te c'est la vie ainsi va la vie ok
courage, ça ira, vie et les quignons. Sur le lot, au koufi, au ça, sur le roté parce qu'au koufi. Mais tant qu'on a la paix, c'est possible. Reprends courage. Courage, merci, moi. Les amis, c'était ça. Abonnez-vous sur MDG de TV Mafuta Sika. Je vous aime. C'était la grande dame. Car en cadre et actualité, moi, conseil, et ça l'ira bien. Je vous aime. Bonne chose. À plus. Merci.